Mokolo minei na sanza ya mitano na mbula eye na engumba Kinshasa bokutani monene esalamaki epai ya mwana mboka Peter Kazadi oyo atali mambi ya mboka pe ya bokengeli. Bokutani ena ezalaki na bakeli mibeko ya Congo Central na batambusi nango mwana mboka Jean-Claude Mvwemba pe na tata mokonzi ya Congo Central mwana mboka Guy Bandu elongo na bayeba kosalaka mosala moko. Bokutani eye ezalaki pona bondongwani oyo ezali kosalama na mboka ya Congo Central na ndako ya bakeli mibeko pe na ndako ya tata ya Congo Central. Na sima ya boyoki bango moko na sima ya mosusu mwana mboka Peter Kazadi asengaki na bango kimia pe bameka kotia mai na vino na bango na boluki bomoko na Congo Central pe na mboka mobimba ya Congo. Na bobimi na bango na kati ya bokutani eye balobaki boye. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Mwana mboka Peter Kazadi o atali maema mboka pe bokengeli asengaki komona biso na maye nyonso ezali kolobama biso bakeli mibeko na tata ya mokonzi ya Congo Central. Mwana mboka Peter Kazadi lokola azali tata ya kimia alingaki komona biso poto yeba mabanzo na ye lokola ye moko mokeli mibeko ya kala azali na bokoko oyo esengeli kolanda ezali na likambo moko te oyo ezali kokendela na libanda na yango. Bana ya Congo Central esengeli bayeba ndako ya bakeli mibeko ezali wana pe tata mokonzi ya Congo Central azali wana pona bomoko ya Congo Central. Soki likambo ezali tokosolola yango na lopete nyonso. Débattre démocratiquement. Je tiens d'abord à remercier matondo mingi na mwana mboka Peter Kazadi na kondima koyamba biso na mbela apesaki biso bipai oyo tozali na ningisa ya kobatela bomoko ya mboka oyo ezali botombwami ya Congo Central oyo ezali esimbelo ya Congo Central oyo tokoki te kotika kolobela yango na boyebi ete bosomi ezali na mibeko na yango pokwa eye ezalaki pona kobeta sete nyonso ezali malamu penza pe tozali na kondimisama na bomoko oyo ezali na Congo Central. Si j'ai un commentaire à dire, c'est d'apaiser les esprits. Na koyeba ete boyokani eye ezwaki penza tango molai pe mwana mboka Guy Bandu asengaki bomoko kimia na bana nyonso ya Congo Central.